pour porter mon nom à des nano salaire nano mona ya ngote oyoka peut-être oyoka explication au malango tant aux oya bakondi bamakambo okutana nango pour okokala ngoti faut que ça préparer au moins comme bisalelo bazomona ba o bozobenga ba maître spirituel lelo bazokoma limité mingi na kinshasa lelo bakomi baventurier so biso tozolinga kokota na molongo wana penza te faut différence ya mafuta na maiza nga ndenge naza nalati bilamba na ngai ya pembe boye nde makambo na ngai eza pembe en tant qu'un homme spirituel très expérimenté na ville ya kinshasa. Question moko elinga na motu est-ce que bapasteur mpe bakocontacte yo? Nga na collaboré na bapasteur ebele ya bapasteur bapasteur baza bato na toza bapasteur toza baprophète nga naza prophète ça dépend ka appellation ya bato na bato pasteur aza. Oh, merci, chers téléspectateurs. Tindika, vous êtes nombreux de suivre votre émission. Boebi bien tant au Malamboka jeu de Kassoyer, Kasadi, Nair, Kapona, Roib, Sabino, Nini Roleka, Nakati à Kinshasa, puis Nair, Kapona, Rolak, Sabino, Nini Oyo, et Sengeli, Kosalela, Topé, Nini Oyo, et Sengeli, vraiment, Kosalela. Je suis pas seul, je suis accompagné avec ma très chère consoeur Dorcas Bantolo, ça dit Dorcas Bantolo. Je ne serai pas seul aujourd'hui, je suis avec Dorcas Bantolo, pourquoi pas aussi avec notre invité Dr Wali. Dr Wali, on a beaucoup découvrir qu'est-ce qui est Dr Wali, beaucoup découvrir Nini Salaka, Nini Salarate, vraiment nous surtout na Paris partout, bisika bozwami bana London, bana ya États-Unis, bana Australie, bana Nord Kivu, Sud Kivu, Uvira, c'est-à-dire partout bisika bozwami na bo sanité yem yorifin qui sont na London, pourquoi pas aussi na Papi Kelly, na bo sanité Papi Tunga les grands Gilois, et ainsi que na Luka sénateur Jésus-Christ, na bo sanité Charles Mbongo contre Mbongo agent sur Sire balobi yaye et ratakate, c'est-à-dire au Tchelelo, aux Ulelo et ratakate. Voilà, ça Gibino le na plateau, je suis pas seul. Vous allez découvrir qui est Dr Wali et puis vous allez encore découvrir Nini Asala Kala Nini Asala Rate parce que boyebi babone na biso nyonso to atindika bisika bozwami boyebi to ela rabino toujours ba découverte ya makasi bino batu bozana London bino batu bozana partout bisika bolanda biso na Europe mobimba Finlande Norvège Roumanie, c'est-à-dire vous allez encore découvrir avec moi ensemble ndenge na bisa gibino Dorcas Bantolo ya Dorcas, c'est-à-dire rolo bezate ressemble bezate dodo, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va, moi, Namboka, José de Castro, moi, la mobile, oh, yazala kanava, vraiment, audible, puis, ma casse, une voix puissante. Merci beaucoup. Moi, Namboka, José de Castro, mon coéquipier, mon collègue, en tout cas, très cher internaute, bon, déjà, que non, on n'est pas, tous abisumorote, na katia plateau, ya tinka télévision, mais, tous ali accompagné na Dr Wali. Voilà, Dr Wali, oh, azali, bon, traduit, praticien en même temps aza du côté spirituel y a guéri ça non seulement ba maladie autozomona à l'œil nu mais eza ba maladie tout eza spirituel et toi no eza étouffé, tu as des problèmes dans ton mariage, on a des problèmes qui des fois non on a pour ça réaliser ba rêve en réalité mais opportunité tu n'as pas ces temps là, tu n'as pas cette opportunité là, mais avec Dr Wali yé azali bon nzamba talo boko nzamba talo boko pour à guérir ba biso ba patient, on a beaucoup souffert mais de moi-même, je ne serais pas vraiment comme ça là, mais c'est avec lui-même, le docteur Wali, qui est ici présent, à mieux placé, et pour répondre à la question que se pose à Kanabandaku, na balabala, na église, na hôpital. En tout cas, ici, nous sommes avec docteur Wali. On a profité directement qu'on peut c'est un beauté, docteur Wali. Mbote ndeko nanga journaliste. En tout cas, docteur Wali, j'espère que déjà santé na eza malamu puis musala ezo kende bien.
musala ezokende malamu naza wana mpona koservir pepe congolais na baproblème na bango nyonso oyo ezotungisa bango bomoi na bango mobimba. Merci beaucoup Dr Wali, en tout cas tozala moi précis parce que toza vraiment la posa ya koyoka yo. Dr Wali tomoni oza docteur bien sûr tozalaki na cabinet na yo tomoni ba produit kili mais on n'a pas eu le temps de s'échanger tozaki mokano ya koya ko solo là vraiment liboso ya caméra parce que ba internet na biso ba abonné ya tindika télévision ba oyo bazalaka na bilela ba lela baza désespéré plutôt bazwa bongo oyo ezali guérison. Alors okoko finalement docteur on a dans le domaine nini? Oui maman journaliste naza docteur tradi naza traité vraiment na base ya kasa base ya poso ya kasa nazo traité na misisa ya kasa nazo traité na oyo etali vraiment nzete mpona yebi nzete makasi koleka presque bato ebele mpona kobikisaka bandeko na nga bacongolais. Alors docteur Wali akindaki kozwa je vais dire don wana et pas koko na bango to yemoka lalaki alamuki te de banda leo na komi docteur na komi ko traiter bato. Oui musala oyo eza musala familial bato ebele na kati ya libota na nga basalaka yango ti lelo bamisusu baza badocteur na ndenge ya mundele bamisusu baza na badocteur spirituel na biso toza basé na tradi toza ebele vraiment na kati ya libota. Alors parlons lora tozo le bien misa traditionnel est-ce que c'est ce produit oyo salaka pe ba maladie oyo bikisaka pendant que ozo sala musala na yo ya ki docteur nazo bikisa ba maladie ebele nazo bikisa ba hémorroïdes nazo bikisa ba faiblesse sexuelle nazo bikisa ba maladie oyo eza ba cancer du sang nazo bikisa ba cancer ba maladie oyo eza ebele ba mbasu banzoko ba mpese ba maladie vraiment nazo bikisa ba maladie ebele vraiment surtout bandi kotanga ba maladie awa tokozwa ta kosilisa nyonso te tolingane moto aya na maladie na ye topesa elobiko ya kunfa mbala moko akende abika. Alors pour na mutabika ce qui est na kaya maladie quelconque pour abika esengaka nini est-ce que eza moyena cure faut l'endela ba cure tezaka ko lelo na 12h30 aux guérison. Bon tokotala nano ndenge vraiment maladie déjà evani na nzoto peut-être maladie umeli peut-être tokotala c'est to examiner un peu to ebisa okismi no kozwa pozo lobiko tolingana maladie to mona ne tokoyeba dire ya lobiko ne ko senga combien de temps mais ekokisa un mois te okobika. Alors est-ce que tori koyeba vraiment si réellement nini makambo oyo bandi ko sala oyo il y a eu des témoignages pe ba témoins ya ba événement bazali oyo bikisa déjà ba témoignage eza ebele partout na mokili mobima naza na ba témoignage vraiment ya makasi naza na ba mutu moko boya utaki koto ba Congo na tike na cabinet abana ko sala après 30 minutes asubi après 30 minutes asubi mais lelo grâce na wala maladie nini azaki na maladie azaki na maladie oyo azaki na sonde azaki na maladie mo ebele azaki soki asali 30 minutes asubi lelo tango déjà tokutani na ye na pesi produit azui kimia nazaki na mama moko boy auti Brazzaville azaki na problème ya mabota lelo grâce na ngai na nzambe oyo azakati na nga apesi lelo mabota aza na kimia na libala na moi libala isufe kufa ezati ba témoignage vraiment eza ebele tokozala po kaka naza mizima naza na na moyen biso tolinga ko lekisa bato te ko filmer bato mais to bito bana ko filmer au moins penza ba bilonga bato ebele ko sala ba défilé awa ko sala quelque chose de bien. Alors pour na mutu aya obikisa ye condition ezani est-ce qu'il faut la mutu ya religion islamique il faut azala mutu religion catholique to ezala ngo mutu nyonso asamba na église nyonso ko kina pe ko yepa na yo pas za guérison. Omoni docteur akipaka te ozala musulman non musulman mutu nyonso azaka mutu ozana makila azana mai soki ayepa nanga si présenter na maladie na ye nakobikisa ye. Merci beaucoup, docteur Wali, tu cancel le cause aux âmes de racisme. En tout cas, alors, condition zanini pour namtu aya kozwa traitement directement. Condition exacte, yomo telema katanga moni pasi lati o telema local obik oyepa nanga okutani nanga kozwa kunfa ya kun okobika mbala moko
sans exception. Alors, pour éviter des problèmes, mesdames et messieurs, topé si bongo, bambo c'est pas moi namboka refait qui sombe, papi Kelly, et moi namboka papi etunga les grands Gillois, pourquoi pas dire, à moi namboka Luca Sinate et Jésus depuis London. Et tanti zozo c'est battu à papa Edo, depuis Majesté, babi Majesté tombé grâce à tanti zozo, moi ça battu à papa Edo, pourquoi pas dire une agence, oh ils allaient bongo, n'a ezala wana kapona ko servir biso babi ko servir bato eza vraiment rôle na eza penza poste eza penza mokano na babi Charles Mbongo contre Mbongo babi agence moko ya sur otini bongo lelo ozipe kaka lelo il y a pas d'inquiétude de sécurité et vanda kano kimia. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez bien remarqué que Dr Wali a répondre à quelques questions traditionnelles. Alors, top passé micro nabi c'est pas moi namboka José de Castro y a kosunga biso et koeba une autre partie oyo docteur a sala nini a traitaka. En tout cas, moi namboka José de Castro na zone celui antenne. Merci beaucoup Dorcas Bantolo, Dorcas, merci beaucoup Docteur Wali, namoni pe oye na moi échantillon ya ba kisi oyo eko bikisa bokono ebele na habité soko ko présenter bayi mboko balandara biso un peu partout ban États-Unis un peu partout bisika balandara biso on est ezali rôle la kisi nini Eza kisi ya infection ya masuba kisi eza infection ya masuba oyo eza kisi faiblesse sexuelle lelo bandeko na biso mibali bakomo kolinga kozana ba partenaire ebele bazoko kwasi ko satisfaire ba mama te yango to saleli bango kisi oyo kisi soko meliango kire vraiment mama ko sepela ko tuna kutumutuna kala onyo sozaka wapi po bana ko sala lokoyo ça dit ma hésiter te na moni pe ona eza oyo nini oyo eza elo bande ko na biso na babiloko tozolia ni tout ça tozo koma na ba tozo makila na biso zo a infection eza kisi ya infection ya makila so makila na okokeni na ba hôpital bani nozi traitement homoni et simite au contacter ngai na kopesa kisi okobika si connaît ces bandeko balandaka biso un peu partout bazala ba Lubumbashi la ba Ituri Nord Kivu, Sud Kivu, États-Unis, Paris, London, aux États-Unis d'Amérique, Canada, moyen ni bakoyi kozela kisi oyo. Moyen eza nango facile ceux qui ont contacté Karabiso, ata contacté nga ako toko orienter comment toko comme ça va kisi place ya zali. Ok, merci. Voilà, Boyoki, voilà côté tradi, ça dit Boyoki côté tradi. To y a un peu suko na côté spirituel. Nini le maître Wali à ça la côté spirituel parce que à chaque fois vous me posez des questions, toujours politique, mais pourquoi pas kenara biso na côté socialité aujourd'hui tozongi un peu na moi côté social, tozongi un peu na moi côté lobiko pour la relaxer que non voilà. Vraiment divertis, toza un peu dans le tout, tinika nous sommes dans le tout, vraiment maître Wali. Ba Kongomani ba Rolanda partout dans le Lubumbashi, mokili mobimba ba Rolanda yo côté spirituel. Nini obombeli bana mboka. Est-ce que ko tsara ba jeune fille ndenge balingi mikolo yo ba benga ba fia ba Android est-ce que pas comme Android wana il faut aller kana moi bassin to pa aller kana sia makolo to pa aller kana nini ndenge ba mbiko di musu basalaka et pas docteur Wali eza ndenge nini et omoni nga naza homme spirituel très expérimenté naza na lolenge na salela ka lokola batunyo sote ngai nazo sala spirituel o eza naturel spirituel eza naturel ezalaka ko milobela mingi te tolinga ko kumisa musala mingi te tolinga maladie nano aya tozana des sortes ya maladie maladie aussi manifester déjà na peau na aussi manifester na pote spirituel eza eloko imona na kate mais hormone lelo ndeko na biso ya moi ça zotambola na nzela bazolinga na nzela te eza maladie déjà eza maladie ya hôpital te soko yepa nanga na kopesa lobiko to bengi kun fa ya kun malamoko wana eza ya ko hésiter ti so wana il faut ko sukola ye wana il faut ko pesa ba prier to pe ko sala ndenge nini et limbola mouvement malam to kotala na ko lo bateki ko sokola to ko sokola te to ko lingane mutu ye moko nano amonana ni to kotala lolenge
envoûtement na to lolenge problème na ezaleli nde kotoyeba c'est-à-dire voilà au ça une consultation spirituelle. Oui, to ça les consultations spirituelles nde koyeba ndenge ko etalisa biso ke ye esenga fo azwa ya boye to boye po azwa kaka lobiko. Et puis est-ce que Kota la paix déjà sur le plan spirituel, est-ce que bah musicien bah ya ko contacter yo, est-ce que na domaine nini oyo déjà bah ya que non voilà docteur Wali a webisa biso non na domaine tel et pour ne pas citer le nom il y a bateau déjà bah ya et pas non. Bon omoni misisa za mutu lokola mutu nyonso to yambaka batu nyonso to gyo tanga teke o kingano mais mutu oka mi sentir que naza na pose sikonga pe na telema naza na voix autorité devant batu soki na lobby po okoza pe mokonzi o lobby batu bazo yoka oti okoza pe na makambo be o ezokoka ko funga mapenza ti mais so tokutani na kotalisa okoma na kosala lo prière ba dua ya makasi ba aya ya makasi ezali okozwa lobiko ba mise bayaka va ba disque na bango ebima moto nyonso ba politicien bayaka ba candidat député tozalaka na ba joueur ba tout bayaka ça dépend ka lolenge na yo na kana yo oye tokosala oza bosenga na est-ce que kotala bato baza ba problème ba mari de nuit ba femme de nuit, est-ce que et pas docteur Wali soki ba yepé ba ozo solution ba mari de nuit franchement nazo silisango moins de 10 jours moto penza ata lelo po ba mari de nuit lelo ba comme moto musiso comme olali ata na moi mono comme loto coucher na moi sto coucher na moba et ata na moi zo kipete mais wana soko ye vraiment na ko misango te po eloko wana eza eloko mabe soko le otali lo base mabale belé zo kufa cause ya ba biloko wana po mari de nuit a trop jaloux alingate moto avanda stable alingaka kopanza oye na tokosunga yo na ba prière kozwa lobiko bito tiaka nde nzambe liboso après makamusise ko yasima. Voilà car na côté spirituel maître Wali nini lisusu neti zalaka mutu azotambola azoyeba te neti tokena kaneti ya mibali akotambola mais ayebi te akota awa ekosimba te akota awa ezosimba te akota awa ezosimba te mais kotala au moins mutu peut-être aza na relation mais relation eza ko aboutir te omoni nde toza boye omoni lelo biso toza baafricain tonie yango te tomata tokita te toza baafricain ata lelo bakoma boni tosame toza baafricain toza na balie familiare na biso makambo nyonso tosalaka il faut kotalaka na lie familiare na yo soki ndenge nini ezali mais lelo biso toza wana mpona kosala ba antivaleur ti toza wana mpona kopesa moto ka solution ya likambo oyo oza na yango na lolenge nyonso ozaleli na problème no nyonso oyo etungisi oyo concernant spirituel ata osambelaka na église songolo pakala kolongwa na église na yo ti yo sambelaka na église na yo mais côté lobiko ya ko contacter nga okozwa lobiko to benga kunfa ya kun erataka ti kunfa ya kun eza lelo eza lelo po biso nza ba pesi biso don moko boya ko zala nanu kotala moto atali so makambo na o expliquer po za na facilité à ko traiter azwa lobiko oyo penza ya libela na libela sans condition ko sambela na église na biso te ni te sambela ka na église no mais côté lobiko biso peso ka lobiko. Voilà et puis question monsieur Suelinga tangozo au lobby makambo ya info ya kun voilà kun fa ya kun voilà comprenez côté la sikoyo par rapport il y a basi monsieur au mona que non azana mari de nuit mais à kotinda kwa libala ça tient pas toujours na mobali na ye ça tient pas toujours memi ba mikakaton de belé ndongo utaki koloba ke non tango biso mibali tozara beaucoup plus exposé dans le sens que non aux partenaires oyo ozo sangisa milimo nyonso to ndenge na ndenge et kotala mutu ya bongo ayepa na yo aza bloqué sur tout le plan. Est-ce que c'est facile ya ko salisa mutu ya bongo moto ya bon penza eza vraiment facile po au moins biso toza pona ko protéger kaka bolamo ya moto tant moto lelo ozwi ngolo okota na libala faut biso tokozala wana pona ko protéger ka libala na yo tokosunga tokobengana mari de degré ou de force tokobengana yo otikala kina lelo bandeko ebele bazo souffrir surtout na Kinshasa po molimo ya tembe molimo ya comparaison na kena ko salisa moto moko boye azo cadre
azwi lobiko ya makambo ya banda koluka mais tango ekomi a récompenser ngai akomo alisa ngai kutu efezalaki ngai ntoki ngai na bi lelo to négligeaka bato te tozala bafanatique ya bato te tozala nde fanatique ya lobiko na mosala tozala nde fanatique ya mosala o biso toza bachrétien o bango baza bote na spirituel chrétien azalaka te musulman azalaka te mutu atikalaka mutu ye ozwi lobiko no ya kunu fa ya kunu ok kosala makambo na yo neti bato baza na poto depuis akenda poto azwaka mokanda te baza kaka bongo mosala mpe azwaka te bondoki ya famille elanda eti na poto kuna est ce que c'est facile moto ya bongo mpe ata parti ya poto kuna bandeko bakolanda biso na parti ya poto baza na baproblème ya mikanda baza na baproblème mikilikili kuna kobota eza malamu te vie ya instabilité na kati ya poto kuna bisika bazwami est ce que c'est facile ya kotraite moto aza na poto et puis on dirait qu'il y a na Kinshasa. Tozo traité bato ebele tosalisi bango na bakawana to traité bato ebele na bakawana même oza partout ozala spirituel ekipaka place te mutu aza ndoki aza azoloka mutu aza na poto te se mutu pe aza akosalisa mutu aza na poto ekokipe te lelo tokozala mo justice mutu mosusu akozala kangama mo boye kokangama mo injustement oye tokosala prière okozala libéré na makambo na nyonso. Voilà, ata bakangi yo na makala bakangi yo partout, c'est-à-dire facilité zali possibilité zali ya kobimisa mutu wana ata oza déjà na boulot ata oza na kasapa ata oza na prison makala ata oza na ndolo ata oza na angenga soki ozwi occasion ya kolanda émission oyo contacter biso vraiment okozala décider okozala décider po toza na ba prière ya moto ya makasi vraiment ozo ratete otozo benga ngo kun fa ya kun ozo ratete. Voilà kotala pe est-ce que lelo oyo ndenge bande mususu ba ko sala ba système ba bague magique est-ce que maître Walid a sala rapé ba bague magique ba porte-monnaie magique. Bon, ngai penza naza côté magique vraiment tenga naza côté spirituel nga na tiaka nde nzambe liboso na makambo na nga nyonso ba porte-monnaie magique ba bague magique ba nini nga na kipaka penza magique nga na tiaka nga naza nde na bunzambe o etali spirituel oye na spiritualité na nga oza na posa oboye na kotalisa comment to ko évoluer pour to koma na objectif wana wana eza ba makambo mususu na spiritualité ba branche mususu menga branche nanga mingi za spirituel o eza naturel o eza na inconvénient moko te o eza na makambo ebele ti neti kotala neti lobby ceux qui na comprendre bien ba porte-monnaie magique wana ils ont des inconvénients. Bon, ça dépend de lié familial, ça dépend de la concentration, ça dépend de l'énergie. Pour makambo ça dépend de l'énergie à mutu na mutu. Makambo lelo, mon nzamba zana makoki lelo, olo ninguba. Après lelo tobuki yango to lié. Mais nzamba tikela yango temps. Et vanda 3 jours na mabele et passo la mabele bimisa mutu mitu samba makambo. Siko lelo batu bakomi wasiwasi mingi. Wasiwasi mingi ko batu bakomi mutema moto comme na pasaka lelo akombaka lelo te nzoka il faut que soit temps ya ko yoka ya ko zo enseignement ya ko ba ko maîtriser biloko wana o lingi ko zo pour porte-monnaie moi j'ai peut-être na no sala yango te na no mona yango te oyoka peut-être oyoka explication ngo malamu te tango zo ya bakondi ba makambo okutana nango ko okoka yango te soko za préparer te au moins comme bisalelo yango tozomona ba bozobenga ba maître spirituel lelo bazokoma limité mingi na Kinshasa lelo batu bakomi ba aventurier so biso tozolinga kokota na molongo wana penza te fo différence ya mafuta na mai ezala nga ndenge naza na lati bilamba na nga ya pembe boy te makambo na nga nyonso eza pembe en tant qu'un homme spirituel très expérimenté na ville à Kinshasa. Question moko elinga na mutu est-ce que ba pasteur peut ba contacter nga na collaborer na ba pasteur ebele ba pasteur baza batuna biso toza ba pasteur toza ba prophète nga naza prophète ça dépend ka appellation ya batuna batu pasteur aza prédicateur azote biso pe toza ba prédicateur te yak mais bango ne ba to collaborer kana bango na kuzu mais soki ba comme deva batu boy ba comme ko ba comme ko beta biso ba biloko wana nde ba tout ba mo tout no ba bordi
Voilà. Là bongo te vraiment to ça biso nyonso ba sali na nzambe to pesa na ba valeur mutu a respecter ka bandi na ye et kozala quelque chose de bien to poussa nde musala liboso to pesa nde bato ba solution ya makambo bazoluka et kozala quelque chose de bien. Voilà. Oh, merci Boyoki Bongo, Dr Wally Ndengenini a expliqué côté spiritualité, puis il a expliqué aussi côté tradi pour la relakisa que non voilà ba o ebele ba roya ko ngalo ba ngo ko China. Voilà, au China, ba Kongomani, parce que ba Tchena Lumbongo Liboso, là, au Bikisa Mutu, au Tchena Lumbongo Liboso, je me rappelle encore, maman ya Mimoko a Kufa Bongo, parce que Mbongo ezala quitté, tant ba Kei ba salisaye, mais Mutu wana maître spirituel, wana asenga, il faut na avasi ma il faut Mbongo. Voilà, il y a un moni maître Wally Alobi, dit pas na eza différence ya mai. Na mafuta. Okay. Voilà. Dorcas Bantolo, je ne sais pas si peut-être vous pouvez ajouter une question par rapport à Maëo Toro Sololana, maître Wally. Ça ne peut pas manquer, José Descastres. En tout cas, maître Wally, merci beaucoup pour mon niveau vraiment répondre à Bisso. Autolinga qui au répondre sur le bel, on va marteler sur ça. En tout cas, moi tout les akaka. Tout le monde va produit les traditionnels. Alors, va produit spirituel au tritaka. Ils ont va produit spirituel les alliés. Moi spirituel et tambla spirituel. Tema lelo na tamboli physique, moi na tambola nango physique et causalité. Pour moi babilo mususu esengaka tango tamboli na eloko na esenga peut-être tambola na express. C'est ko boye lelo na ba biso ba mile biso zali na lelo mbule beti. Moi na tambola nango ezate mais ezali moto azolanda biso oyo aza na posa nango vraiment a hésité te a contacter nga na canal ata na bino ata na canal na nga moko vraiment a kozala décider nga na tchena mbongo liboso te zo mbongo nono bomba mais zo na lobiko yo moko kopesa nga mbongo e bon ba ba kena azobela ba sida bebe nga sida ko ba kya molimo wana o traiter ngo pe wana vraiment bandeko na ngai oyo aza na ndeko na ye azobela maladi au hôpital ezomona yango ti ngai vraiment na tie penza konfa ya kona nganje okobika. En tout cas ba fille baza étouffé étoile na bango étouffé ba fille ba garçon azala ki na venir mo ya malamu mais à travers quartier avenir mo avanda ki le port mo avanda ki étoile est comme étouffé et pas na yo étoile et kolamuka mbala moko ndeko wana oyo azuli baka kolanda biso vraiment oyo aza étouffé na ndenge ya famille na ndenge ya quartier na ndenge ya entourage na po lelo pe ba camarade ebele bango pe bakoma ba ennemi na biso ya lobby. Exact. Moi tema to changer ba mile to kota pe na makambo ebele ko hésiter te yaka na ko senga yo mbongo te mais na ko senga ndeka ozwa lobiko. Alors docteur Wally, est-ce que après avoir traité mutu qui na bakama boya vu résultat malamu ce qu'on a fait récompense ni yosenga parce que autre ba makama récompense c'est ça quoi oye moko azamutu amoni ke na neti mama moko na autre traité maladie na ya makolo ba depuis 2019 ake ba Chine ake wapi ba azui lobiko te ye moko tango azui lobiko ye moko atali kaka bo malade nanga na dépenser belé na teki na mutu ka pona kota ba hôpital ya minene na zwaki lobiko te mais tala mutu mobo apesinga lobiko ye moko na okanisa o katela ye moko ko yebisa ye moto te po omoni spirituel ozi yango fele faut pesa yango fele to tiana no mbongo liboso te toza bandeko ko comprendre toza bandeko to tiana no mbongo liboso te to tiana no mutu azwana no kimia tant mutu déjà zwi kimia ata pesio lilala ata pesio pomme vert ata pesio anana okozwaka alhamdulillah alhamdulillah nzamende akofutanga mukolo ya suka. Alors ba produit oyo salela muto avanda ko bela wana ba produit ko sala ba aussi ce que osomba ka c'est quoi ata droit ya kopesa mbongo ko somba produit wana o pesa te au moins ko somba mo maison de oyo na peut ba ko komela kisi yo mo yo somba ta na pharmacie ata osombe pa na ngati oyo somba ta oyo kina ba miskia ba isoki ezali na ba église catholique partout na ba Victor bateka ba biloko yango oyeka to consacrer yango oki osalela. Est-ce que déjà pour traiter mutu moko spirituellement to traditionnellement bope simbi na nga vraiment nazaka na bakawa na mingi penza te po nga naza mutu ya solo naza homme spirituel penza ya solo tango ba homme spirituel o baza habité ya Kinshasa o baza nanu bakomi salite nga nazali
Nana zui salité vraiment te. Merci beaucoup. Alors, s'il faudrait qu'on barre ça accent sur Moussala et Osalaka, et cause à la nuit. Moussala nanga oyo vraiment na lingaka mutango zoya il faut yebaki ozoya pona kozwa lobi kuna il faut ya na ndenge peze sengeli tango ba oyebi so pe salela produit il faut ko landela ngo peza ndenge sengeli ezate kozwa ngo na ba négligence po oko eselanga tor po nzamba ko sepela nanga liso bongo te nzamba lingi na pesa moto kimia oyo azolinga kimia. Alors, un numéro de contact pour Nabatboa, nous basons pour se rejoindre facilement. Numéro de contact nangeza plus 243 85 39 31 747 085 39 31 747 numéro de contact nanga yangwana to contacter na numéro bandeko oyo bokozanga facile tozali toza na posa ya makambo ebele te toza na posa nano yo ekoma pe tour na yo pe ba moma yango oyo makambo ezoya ba politicien banani moma yango oyo bo hésiter te tokosala mosala. Merci beaucoup Nayo Dr Wali pour nous répondre à l'invitation de Bisso. En tout cas, Natiko na José Descastres pour nous clôturer l'émission. Merci. Voilà, boyoki ndenge maître Wali alobi zero sambate zero lobate, c'est-à-dire yo politicien, yo musicien, yo footballeur, yo muto zali na posa alobi ko non depuis na bala na botarate, depuis maman la biso alobala ngai eloko moko boye makambo na ngai esimbaka te depuis koko moko aloba na yo eloko moko makambo na yo esimbaka te yo moto oza na poto yo moto oza na Paris yo moto oza na Belgique yo moto oza na États-Unis yo moto oza na Canada depuis okenda poto ata cadena ya pamba otinda na Kinshasa ezate parce que suite ya nini moi vina yo kuna na poto mobulu mabaku c'est-à-dire docteur Wali là apesi numéro et puis pour nous contacter aussi il suffit de contacter ka ba numéro est affiché na Tindika et puis bozwa directement docteur Wali aux ala wapi aux ala na posa ya kisi yo moi so botarate mobile aux ala problème ba rien. C'est-à-dire, mindele ba rolia ba mbongo ebele kuna, il suffit de contacter Maître Wali au kiti na Kinshasa, aux solutions na yo, ou soit à partir ya Mikili, à rotine de la ba kisi, aux pour que ozwa a solution na yo. Merci na rabilema. Oyazaki na sima ya caméra, merci aussi également na kapa ya papa na Gigi et pourquoi pas aussi na bandeko nyoso tout balingara mwana mboka José Descastres et puis Dorcas Bantolo na bosanité bana Ituri na bosanité bana Lubumbashi bana ya Australie balobi bango ya bango ratarate parce que baza bato bakomelera beaucoup plus mwana mboka José Descastres solution bana Australie bana Canada bana un peu partout London. Solution London City. C'est-à-dire, Maître Wali, yeyo, je crois, il y a le bébé zate, il y a le samba et belé zate, c'est-à-dire, il y a comme vraiment habituel, il y a tindika, et puis il y a comme habituel vraiment pour mettre ça en aïe, et puis pour mettre ça vraiment encore pour découvrir nini Maître Wali à Salara. Ce qui est soazongité, ce qui nzamba pesibiso pema, c'est-à-dire, tokutsani bongo lobby.